Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Pika twakubikeno moko tavana sedeto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto lendele kukuvwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kitwadi ye tata nzambi tufumpeve ya nlongo embe kansi tata mwanda velela nzambi mpeve ya nlongo muntu kipeni ekuma tata mwanda velela wizivwanda yetu kindwadi tuka kina kyakala kya 10 yezole mubakongo bangu kumongo wa mbanza mbola nkamba dibikuluvo Yerusalemi dyampa kanoke nenituko yekaka yoyeleko tata Simoni Kimbangu wena yeto kintwadi babingi bayangalala mule 12 octobre 1951 vonzambia bandombe yifuidi kansi tata Simoni Kimbangu kafuako wena yeto kindwadi mu Yerusalemi iyande utukuti kisiva fulu kiki mukutulonga inzambi nzambi yatekira kayenako enzambi nalanda kunimandi mpeka yenako luvuva muluto titomba yandi tata Simoni Kimbangu kutuvanalo kawankakako tulombele kwa sedi yetu tutela mana beto bana takuvana kiambote faki Pika twakubikeno moko tovana tata nzambi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
endele kutufuata sedeto wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutukulombelwa bakafulu watusikidikisa. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajeune oye! Bajeune oye! Bajeune oye! Eunoi! Embazi! Bilumbia Kului! Yangalala! Esengobi esengote! Qui est ce voga, qui est ce kui? Tsai voga, tsai kui. Na komba tata moi na pe tata moli mon centre. Lelo ezali mardi, za mokolo na biso ba jeune. Oyo toyokaka makambo 5 mois epai ya papa Mbenza. Ya solo na komba tata moi na pe tata moli mon centre. Oyo tolubaki mukura yenga. Mbotama Jean Baptiste. Mbotama Nkolo Yesu. Bango bazali banzambe. Me balandaki. Ndenge Koko Abraham. Basalaki alliance. Tata Nzambe maloba wana Nzambe alobaki tokotaka bowumbu kuna nde toyekolaki makambo mingi Moïse nde abimisaka biso nzela Tata Nzambe azali kopesa programme na Moïse lakisi makambo mingi zwaki mpe mibeko nzela makambo ezalaki mingi ntango na bango bitumba te yango wana ntango bakomi na mama likambo David Salomon ndenge Nkolo Yesu abotamaki aza kobenga ye mwana David po programme moko kaka ya Koko Abraham yango elandaki nzela wana Nkolo Yesu alobi nga nakei kasi moko mpe akobotama akoya kosilisa makambo oyo nga na bandi etataki mbango ayaki lelo yo Nkolo Yesu akutanaki nango kuna bakundaka Nkolo Yesu kasi ntango bakenda kotala ye nzoto ezalaki susu te Nkolo Yesu asekwaka likambo na ye nyonso ayaka yango na Afrique bana Afrique toza na chance tataki mbango yeyo so tolobi ba mausolée
elakisi ke kinlongo ndenge Jean-Baptiste abotamaka Ange Gabriel alobi na yo kobota mwana mobali pesa ye kombo Jean-Baptiste kola dutaki alobaki na ye okomi baba koloba kotuna kombo ya mwana ntango wana nde koloba ndenge esalamaka na ndako ya Nzambe paster ntango babimisaka bana batunaka tata kombo ya mwana nani yango esalamaka mpe nkolo wana Zakaria asalaki asengaki papie na biki ndako komaki kombo ya mwana ntango batangi kaka ye mpe alobi elakisi ke puissance biso tobatela batata na biso tobatela esika totie banzoto na bango donc mapamboli ya Afrique mobimba bamboka oyo nyonso eza na mapamboli totosa meme ko toza mosika okanisi kaka Nzambe akoya kosalisa yo yango tobengi bambuta Papa Kabemba, Papa Lebe, Papa Ndungi, na Papa Sylvens. Pino nde bapase na biso, bopesa biso mayele na likambo oyo, bamozole toza nango. Elakisi ke Nzambe akosaka te. Kasi soki toza kobebisa et moi la pouvoir ekimi soki obongisi pouvoir ozwi yango oyo nyonso kosenga Nzambe akosalisa yo Nzambe akosaka te tozali bana mapamboli yango bapesi biso ntango biso nde totonga Yelusalemi likambo ezali wana bakoko balongaki bapapa pe balongaki bapanzi sango ya mokili mobimba ya tata Molimo Santo lingombo ekomi partout biso sikoyo tour na biso kotonga Yelusalemi tomipesa alors Papa Kabemba merci tokobakisa liloba moko oyo nkolo apesi biso mpona lelo na introduction oyo auti kosala na mayema lekaki mokolo moyenga Mateyi nyonso topesa mokolo moyenga na Luc na chapitre 1 na verset 11 tokende na verset 17 tolobaki tokende otanga biso nyonso mpola ntina na kobotama ya Jean-Baptiste nkolo Yesu mpe lelo nzela oyo biso tozali kolanda mpona bana na biso ndenge bango bankadraki bana wana ndenge pe bazali kotire attention na biso mpona bana lelo apesi biso na masese to batoli chapitre 3 tobandi na verset 1 tosoki na verset 8 ndenge kaka tolobaka to continue biso nyonso tozwa mayele masese chapitre 3 verset 1 tina verset 8 babi mayele pe botosi Nzambe mwana na ngai kobosana mateyi na ngai te motema na yo etosaka mibeko na ngai pamba te yango ekobakisela yo mikolo ebele bomoi molai mpe ya kimia kotika makambo ya boboto pe ya bosembo te kanga yango na nkingo lokola mayaka koma yango na kati ya motema na yo boye okozala moto ya bolingo mpe ya mayele na miso ya Nzambe mpe ya bato tia motema na yo mobimba na Yawe komipesa na mayele na yo moko te na makambo na yo nyonso kanisaka Yawe bongo ye akolakisa yo nzela ya malamu
yo moko komi mona te ete ozali moto na mayele tosa yawe mpe tika mabe yango ekozala lokola kisi mpo na bapasi na yo ekosalisa yo na ntango ya maladi na kombo na tata na mwana mpe tata molimo santo na kombo na tata na mwana mpe limo santo tolandi introduction tata molimo santo topesa biso banda na losambo ya koko na biso Zakari na kati na kilongo mpe alobi na biso ete solo to néglige te ndenge tobaki mokolo mwa yenga tobatela kilongo na biso parce que banzambe mpenza baoyo bakelaki biso mpe babateli biso tokóma lokola lelo bavandi kuna ezali ndakisa oyo azali kopesa biso mpo ete biso baboti mpe biso bana toyeba ndenge nini tokotambola na kati na mokili oyo nzambe apesi biso solo nkolo Yesu baboti na ye azalaki na baboti mama Marie tata molimo santo na papa Joseph abokolaki ye bango bayebaki liloba na nzambe bayebaki bokoko na bango Israel mpe babatelaki yango malamu yango mpe balakisaki yango na nkolo Yesu nde nkolo Yesu alandaki yango na bomwana na ye vi na ye ezalaki ya mobulu te to balakisi biso yango te solo nkolo Yesu alandaki mibeko na bango parce que dans mokanda na nzambe na Matthieu na chapitre 5 na verset 17 ti na verset 20 bazolakisa biso ete nkolo Yesu aza koloba ayaki kokokisa ayaki kolongola te ayaki kobakisa te mais kasi ayaki kokokisa c'est-à-dire asalelaki yango atosaki yango azwaki yango wapi na baboti oyo bayebaki likambo yango mpe balakisaki yango bankadraki malamu nde akomaki kosala mosala wana yango baza kotire liboso attention na biso baboti parce que mokonzi ya bula azali koloba soki mwana ateli suki ezalaka foti ya baboti esenge na biso baboti toyeba na biso baboti toyeba nzambe malamu toyeba kotosa mibeko na ye toyeba kosalela yango yango nde tokolakisa yango na bana nkolo Yesu alakisi ke solo ayebaki mibeko na bango malamu ake kozwa baptême epai ya Jean-Baptiste Matthieu chapitre 3 verset 13 je crois bien 16 Jean-Baptiste alobi me ndenge nini yo ozali koya yo nde oleki nga na monene abite sala tokokisa oyo ezali malamu esengeli baboti toyeba kokokisa oyo ezali malamu dimanche papa salaki biso remarque ete tobana mwana akokisi 3 mois tata na mama balobi te malili eza makasi mwa tobimisa mwana ezali te est-ce que tokokisi oyo ezali malamu mwana deja na bomwana na ye esengeli ayeba te biso tosokolaka bolomo te mais mwana atie ma azosokola bolomo baboti afandi aza kotala mwana azali kobina baboti baza kotala or que misala na biso tosalaka yango te azali kokola na bizaleli wana ya mabe ekopesa kitoko te katikati na biso esengeli baboti toyeba nzambe malamu biso mpe bana bazali kopesa toli totangi yango na mokanda oyo tata apesi biso même n'Exode dans chapitre 20 verset 12 wabi tosa batata na mama baboti pote o umele na mokili o nzamba apesi lokola cadeau esengeli biso solo tosa oyo baboti baza koyebisa biso soki tokotosa yango te bomoi na biso kozala malamu te na kati na mokili esengeli biso tozala utile papa aza koinsiste tozala utile na société papa Sylvain salobaki yango mokolo bayenga batata bapapa bajenge bilenge basi bilenge mobali tokozala utile lobi mais esengeli tobongisa yango lelo soki lelo tomibongisi malamu te tokozala utilité pour lobi makanisi na biso ngai nalingaka nazala nani yo lenge mobali molenge pasi olingaki ozala nani nalingaka na bala mobali ya kozala na mituka kozala na ndako monene kozala nani oza komibongisa ndenge nini lelo mpote ozali na 12 ans ozala na 14 ans tango okoma na 18 ans 20 ans tango akobala mobali wana abala yo akobala yo ndenge nini deja na 12 ans okomi deja na bana misato mine
bon mobali ya voiture ya ko bana yo na bana bisa tubina ko buta wapi nzamba sala makambo yo ko sala lobi eseke le lobi bongisa yango tozala utile soki total na kati mukada na nzambe 2 Timothée chapitre 4 verset 9 je crois que c'est le verset 11 apôtre Paul azoloba lui qui tango ko yaka noki memela ngai marque bana nyonso na yaki na bango bakimi ngai biso tokimi papa te lelo po tosala ye awa mais kasi na ndenge tozali kokotisa bizaleli oyo ozali kolakisa tozali kolata ye oyo azopekisa tozali kosala oyo tozali kopekisa donc tozali tokimi ye tozo kokimi na molimo parce que tozo kokisa oyo te aza kotinda biso tokokani na ba oyo bakimi bake musika mais yo tikali mais ozali kosala te oyo azali kosenga ezali late ezali lobele ezali kovandi ezali saleli essaye tozala utile baluka biso ba jeune lelo papa za na posa la biso lokola Paul alobaki na Marc la Luc yela ngai mal ko noki na za na posa la ye mukumba ipese beni ba papa ete to tonga yeluselo do baza na posa na biso le yo na ngai lelo lobité lelo de musala izo sala malelo to baza na posa na biso lelo est-ce que to bi bogisi ndenge nini mpo ete to kokosala to pesa papa maboko est-ce que biso pe baza na posa na biso biso to bonusala kaka posa baninga oyo yo kanisaka kozala docteur mokolo nini okokoma docteur tango wana okomisa na 50 ans nde tango okokoma docteur ne okokoma docteur lelo ndenge oza komi bogisa ndenge lobi ekosala bokomi docteur po topesa bato bazala na posa ya misala na yo yango na papa so insister na comportement na biso bilenge ete tozala utile lelo na lingomba tozala utile na société batanga pe biso lokolo tozali komona lelo batata pasteur bazali na telebi wana tata na ngai na nkomba tata mwana pe mo santo Merci. Na kombo na tata na mwana pe molimo santo yawe merci ke oti ngai mosapi na sangana na bande kuna ngai ya solo biso baza kobenga biso bakimbangiste croyant kimbangiste meto yebete lingomba ezala kabule me etamboli na biso ezabule te biso tuzako loba ete papa Simon lelo asale likambo on dirait kati na biso raisonnement izokende musika te tala Zakari akanisi akeko sala musala na yena temple nini eyaki kosalema akutani na mwanze mongongo ekei ndenge tozali boye kolala kolamuka banzembo ezoyebisa papa makambo na mabondeli tuzoyebisa bango makambo eski ya solo biso ba jeune banso ndenge tovandi awa biso nde bayenge beni Mose likolo ya ngomba Israel ke biso pe tumona nzambe yango oyo kendeke kuzwila makambo nzambe pe andimaki yebisa libote babonga mabaya le mercredi lokolo bayoki mokolo ya komata ba mosusu balamuka ki 3h du matin yemo sezolala nani ayebi teke lelo alobaki ke tokokutana na tata nzambe azo continue kolala tina ngongoyo batili ye makelele ti alamuki boni kasi tokende likolo na ngomba biso na yaulele kasi tete tete kopusa na baza kopusa babele mapenza te bateli vele nanu kuna sino na kusilisa bango ba mama na ngai na batata lelo tala kinlongo yango oyo nzoto ya papa Simon Kimbangu tangu yaki ko uta Lubumbashi ebele bakanga makina sanduku kakao on dirait to bosse na kama kambo papa sala nini akata mukanu ndenge tuzaliboye tala kaka ceremony tuti ko vivre biso banganga nzambe wa basa kuwolola biso na temple biso batu to bibila kote kuna bajete ke bazo yembela biso banzembuke tozali bandoki pe tozali batu na bikobo lukumu nyonso esile ki biso tito zobima wana tito zomona
nzoto ya papa ezali pene na biso awa. Est-ce que tozobongisa mbango? Parce que sinon papa akati likambo après terrain tikali vide biso banstokimi. Donc pona bana nakala mwana pozala na makasi bakozwa mikwa ya banyama kokanga nzoto mobimba ya mwana. Mais maintenant bana il faut bakota na école na biso baboti na bango. Soki bana batali bizalili na biso kezali mwa malamu bana bakomekula. Tokozwa enfin bana oyo bakozala ete bazali kolanda pe kotosa papa Simon Kimbangu kiangali tata molimo mosantu. Tito zali boye il faut tozongela tubela. Kimbangiste na kimbangiste tokoko vanda isika kimya. Soki biso ba mikolo nkutu zoko kovanda kimya te bongo bana. Tozali lukule ba catcheur kati na ring. Donc to pesa ba exemple ya malamu na bana na biso. Soko solo kana bana na ndako ezali malamu. Me batata mususu na bandako bana ba pesa kombo sheriff. Azana tango solo na bana te. Menzoka nde bana bazali l'église de demain. Bangonde ba ko remplacer quand nous ne serons plus là. Donc kolandela santé spirituelle ya bana ezali très important. Tika maitu bakisi na un ancien parce que ye amesani kolanda pene ya papa ngai nde na komi lukula un débutant mais nazako sepela parce que makapwana mazako lendisa pe ngai lisusu tika moninga mususu azwa akoba parce que bango bakomi déjà soki na deuxième primaire soki troisième na yibite. Na komona nzambe tata mwana tata molio mon centre. Tata molio mon centre, merci pour la maloba. Dossier oyo pesi biso ezali ya matata vraiment et to pesi merci parce que ce jeune de actualité nde yango wana. Nako kamata ndakisaka kami bale oyo misato tosilisi po tozali mwa mingi. Ndakisa liboso likambo yo lobi oya Zakari na mokuse Zakari asolo ya kotaki na kilongo mais tango ya kuti akutane na archange Gabriel apesi révélation ya makasi likambo ya lobeli na ye ya koteli yango doute nde likambo ya doute wana likambo ya doute yango ezalaka virus makasi mais maintenant archange Gabriel asali lisusu présentation alobi ngai Gabriel na telemaka liboso na Nzambe Yahweh ngai na telemaka liboso na Yahweh Nzambe lokolo lobi boy okoloba lisusu tete kino mwana kobota alobaki teke tika na zonga nano bongo sur place alobi na ye ngai na telemaka liboso na Nzambe. Donc première leçon na likambo yo ya Zakari c'est que biso toye bakate to telemaka liboso na nani azali koloba na biso ba jeune biso ba kimbangista en particulier toyebe que oyo azali kati na biso tata molio ange Gabriel archange azali koloba ngai na telemaka liboso na Yahweh lokolo lobi boy okoloba lisusu te teke no mwana kobota kasi ndenge tata molio mon centre alobeli biso likambo oyo akabati biso na Abraham te aye kokomela biso na tata Kimbangu koto oyo azalaki kaka mokonzi na basoda alobi na nkolo Yesu alobi koya na ntina na ndako nanga loba seli loba moko mwana nanga mosali nanga kuna kobika loba seli loba parce que ye ayebaki ete
atelemi liboso na nkolo oyo azali nga nazali koloba ne azali nzambe soko alobi kaka liloba moko ebimisi ba effet kasi pasi biso tozali na yango doute tozali koyeba te oyo azali na biso nani tata Kimbangu aye nkolo biso atine na makambo nyonso ndenge tata osili kopesa biso parcours nyonso alobi na kobotama na 1918 alobi na kobotama na 1951 est-ce que biso toyebaka oyo azali koloba na biso azali nani soki biso toyebi ke oyo azali koloba na biso nzambe kati na biso bato yende auti na likolo akiti na Yerusalem na sika azali kati na biso soki toyebaka yango ya solo ke dute ezali kati na biso te mbele tozali na kobanga soko ya alobi likambo totosi yango etomoni mpe mbuma kitoko kimia mpe epesameli biso omoni ange archange alobi moi je me tiens devant l'Éternel lokolo lobi boyitale yo okobota lisusu te doute wana toyeba kolongola yango batata bamama likambo na tata nzambe soko yo koteli yango doute ezalaka na baconséquence epesaka baretard likambo na tata nzambe wana première leçon na oyo na likambo ya papa Zakari nde aye kobota Jean-Baptiste. Deuxième leçon c'est que pona kokela na mokusi mwana Salomé mwana mwasi elenge abini biso na lingomba tobinaka te kobina ye abinaki ya makasi penza epesi Hérode esengo sika boye ebia Salomé Hérode alobi senga nyonso tu yabi te nakina koconsulte mama ake koconsulte mama nde tolingi toloba conseil ya mabe epesaka mpe baconséquence conseil ya mabe mama ndene o asengi pese Hérodiade alobi yango nde nazalaki koluka loba na ye apesa biso moto ya Jean-Baptiste apesa biso moto ya Jean-Baptiste dans l'entretemps Jean-Baptiste pe moto monene me akotaki doute boke na kotuna est-ce que ye vraiment messi nkolo yesu biso tozali kozela ou bien mosusu doute wana doute batata bamama na mokolo mwa lelo ezali likambo oyo soko ozalaka na doute lelo nde senga longola likambo wana epesaka mpe baconséquence ye obie ye te pase ye sika boye Salomé tata mama napesi conseil influence ya mabe ebebisaka baprogramme ebele influence ya mabe senga moto na Jean-Baptiste ye mpe aye alobi papa pesa ngai moto na Jean-Baptiste sur un plateau d'argent a précisé sur un plateau d'argent moya kosala autrement te moto ya Jean-Baptiste ekatani ezalaki déjà jugement ezalaki déjà depuis Jézabel moto na Eli esengelaki ekatani Eli aye akenaki moto ekatanaki te mais ntango ye azongi Jean-Baptiste démon wana a rapidité likambo yango influence wana démoniaque senga moto na ekatana mpo likambo ye asalaki na baprophète ya Baal likambo wana jugement wana etikalaki Hérodiade a exécuté yango kata moto bakati moto influence ya mabe conseil ya mabe esuka kaka na mabe mabe ememaka kaka mabe ba jeune ntango mosusu mingi boza koyeba yango te comment est morte Salomé azalaka jeune parce que elle est morte à 25 ans donc azalaki pe jeune Salomé après la mort il y a Jean-Baptiste Salomé akendaki promenade likolo ya ba glace tango ya glace à peine tango ake mbala moko glace bukani Salomé akiti tango ya akiti motu na ye etikali ekangami na glace ye nyonso to na se ya glace na malili wana c'est comme ça qu'elle est morte maintenant de baza komona motu musika sur un plateau d'argent oya sengaki na Jean-Baptiste ezongeli moko sur un plateau d'argent mais ye c'était sur un plateau de glace
C'est comme ça que Salomé a kufaka liwa boko ya passe. O ya salaka ya mona pezongi. Donc influence makamo ya mabe ezongela kaka mabe plus tard ekozongela yo kaka. Toki mabe influence ya mabe ndenge papa apesi papa kabe malobi na biso baninga pe ba collègue balobi esengeli tozala na conseil ya malamu. Deuxième exemple ezali na kamati Jérémie, pour ne pas aller trop Jérémie. Jérémie, bazalek obengaye le fils spirituel, pardon, Daniel, bazalek obengaye fils spirituel, ya Jérémie. Ponanin, Daniel tango yakena na Babylonie, makamo yo nyonso to azala ndenge biso to na kamati exemple on ndenge biso mardi nyonso to ba jeune to zali ko yoka mayeba papa bazali ko pesa biso ezala na dimanche ezala na tongo nyonso to tozali ko landa mayeba papa bazali ko pesa biso. Daniel akola ki pe bongo azalaki toujours ko yoka bonkoko makambo wana nyonso tu yango akolaki nango yango akenaki nango te kuna na Babylonie ndenge batangeli biso na Proverbe chapitre 3 verset 1 à 8. Maloba ya tata yango nde biso mardi tozali awa. Et tango Daniel azali na Daniel chapitre 9 verset 2 à 3, Daniel a commis à talité à bien 70 ans et koki. Ndenge prophète Jérémie alobaki mula tuku sa mwese koki. Tango ekoki po na biso bana na Israël ki bomo na biso esila to zonga. Pasi na biso esila. Po na nini akangamaki na liloba oyo ye akolaki na yango baza kobenga ye le fils spirituel de Jérémie Daniel. Daniel akomaki pe mutu munene. Pona nini biso bakimbangiste un kimbangiste est-ce que yo olanaka maloba ya papa il faut papa kimbanga alobaki papa diangena alobaki ye moko papa Simon Kimbango kianga nazali koloba na biso nkolo papa mfumambanza pe azali koloba na biso ba papa bazali koloba mwana mayele un vrai kimbangiste akolaka mpe abatelaka maloba ya batata na ye. Et c'est quand on se trouve, papa lobakibo, mokolo wana papa lobakibo, ndenga baza ko lakisa biso ba archive, papa lobakibo, il ngai ko lobani, banza kayango, ndenge Moïse alobaki na Josué. Mibeko yo otanga kayango, banza kayango ezala musika na yote, mpoko longa na yango. Maloba ya ba papa, est-ce que biso ba jeune to lana kayango? Banzembo, baza ko biso banzembo ya série 56 tout ça, est-ce que to lana kayango? Ezala banzem, ezala maloba wa papa, magistère, hymnologie kimbangiste, ezala mpe Bible, est-ce que tu dois kantanga kotanga? Parce qu'on peut savoir sur le chapitre, est-ce que tu tanga kaya? Soki makamwane ezali na yote okokola ndenge nini? Soki makamwane kozala no, okozala sous influence extérieure. Na nini? Ba réseaux sociaux. Maloba ya mabe nyonso wana ba réseaux sociaux kuna balobi boy basali boy yo moni boy wana nyonso tu ekomema yo te ndenge Salomé ndenge kaka suka mwana wana akoti na badoute akomi kobundisa lingoma akomi bisaleli mabe mais plutôt Daniel tango amoni que 70 ans ekoki tango ekoki azongeli maloba ya Jérémie akotaki mabondeli yango na tozali komona ba papa tango bamoni ka tango ekoki il faut tozwa bonsomi ya Israël azwa bonsomi biso pe bato mwino tokozwa ba papa basalaki bakotisaki mabondeli mpo ete bilaka bikokisama sekaseka boye ye moko tata molio mon centre azali kati na biso aimoni ete biso esika biso ye moto amonaka 40e anniversaire tozo kende kuna na madimba amoni alobi ba mama bokota na mabonde donc makambo nyonso to ba papa batikelaki biso pona kolongola mabe nyonso to bituma ya molimo babondelaka yango na mabonde yango na bazopesa biso mabonde babondeli yango na nde ezali mama na likamu na mokolo malelo
soko biso tozali na mabondeli te, soko tozali na bolingo te, na mibeko te, na misala te, e soki pe kolona kobokola ndenge baza kopesa biso ezali te, soki botosi ezali kati na biso te, tokolonga etuma ya molimo oyo ndenge nini. Exemple wana ezalaka ya kala, yango wana ezali kati na biso, soki biso tokosalela yango, nakanisi mpasi ekozala na biso te, tokolongwa na kati na mpasi biso nyonso to tozali na yango. Tata molio mosantu, na telemi wana na nkombo na tata mwana, tata molio mosantu. Merci. Merci Yahweh. Merci Yahweh pona maloba. Merci penekolo zokotsa ba jeune na yo ya lingomba kimbangiste na mokili mobimba. À travers ba jeune oyo bazalia wa liboso na yo na nkamba Yerusalem ya sika. Poete yo lobi okosala na ba jeune. Pe o lobi tango ekoki yango zopesa biso formation. Bobele baye bakotosa bakolanda formation na yo. Bangwana nde bakozali utile epai na yo pe utile na société pe na lingomba. Yango zwili biso b'exemple na kati ya Bible. Ndenge yo moko lobi lisolo ya Koloïs mbotama na ye pe Jean-Baptiste. Poete baboti na bango bazalaki oyo kuna mwana na Nzambe, oyo kuna tata na ye nganga Nzambe monene sacrificateur, tata ya Jean-Baptiste, pe akende kosenga ye na kilongo, pe olobi to batela kilongo na biso, to batela batata na biso. Donc ezali leçon monene, po ete kuna nde sika bazwilaka solution ya molimo pe ya nzoto, po ete manso mazali epa na yo, plénitude ya bosantu ezali na kati ya kilongo. Yango yo lobi to batela yango, to batela batata na biso, po ete bazopesa biso lokumu pe yango référence. E baboti ya nkolo Yesu, baboti ya Jean-Baptiste, lokola oyo kuna tata na ye Nzambe, me botamaki na mama Maria, tata Joseph, yende tata ne mobokoli. Toyebi histoire nyonso. E kuna pe tata Zakari, ndenga kende kosenga, Nzambe ayokelaki ye, me lokola azalaki na dutu na tembe, yango monoko ekangamaki, ndenge yo moko lobi yango ke tango mwana botami, batunaki kombo po batunaka na tata, lokola komaki baba, nde akomaki yango kotanga batangi, pe mbala moko monoko ne efongwami. Donc mwana wana azalaki na ntina, kuna nkolo Yesu, kuna Jean-Baptiste, balandaki makolo matambi ya batata na bango, mateya ya baboti na bango, etala ndenge bazalaki na lokumu, pe lelo bakombo na bango ekota na Biblia, na ndenge ya malamu, ekomi référence po na biso tozali lelo. Metala bambulo bazalaki pe bakufa, me pona kosala malamu, pona bizali ya malamu ya botosi na bango, na baboti na bango, tala ndenge lelo bakomi référence po na biso. Yango pe posa na yo ete biso pe ba jeune ya lelo tozala ndakisa, tolanda toli ya baboti na biso, ndenge bapapa paster balimboli malamu, me po mwana pe alanda toli, ifo tata yo pozala na toli ya malamu, mama pozala na ndakisa malamu to bizali malamu. Me soki biso baboti toza na bizali mabe, tozolakisa bana nzela mabe, e na milimo na nzoto ekobunga pe kobeba. Donc baboti pe tozali na responsabilité monene epa ya bana na biso. Biso pe bana to yokaka toli ya baboti, ndenge papa paster Kabemba tangeli biso na passage oyo Nzambe na biso pesi biso ya Proverbe 3. Ete mwana tosa toli na ngai, tata na yo to moboti na yo. Mibeko ya Nzambe lata yango ezala eloko ya motuya po kanisaka yango tango nyonso. Donc bana ya papa Simon Kimbango kiangani, mibeko ya Nzambe bokoko ya tata Simon Kimbango ezalaka pona biso likanisi, to kanisaka yango tango nyonso, esika kokanisaka makambo mosusu ya mabe ya pamba wezo mema biso na libungi, to kanisaka mibeko ya Nzambe, to kanisaka bokoko ya tata Kimbango.
Pe kuna na se balobi kosala na mayele na yo te. Biso lelo lokola tozotanga mingi ezala toke kota na basianse okilte ezopesa mayele mosusu ya mabe yango ezomema lolendo mwaye totosa yo nzambe ezali te mwaye totosa babote ezali te yango nde pase ye na mokili nzoka nde posa na yo biso bajeune tozala na bobangi na yo nzambe po bible elobi ete bobangi na nzambe nde ebandeli na mayele donc tant tosaka vraiment baboti batielaka ye motema posa na yo ete tozala bana ya ndenge wana otiela biso motema yango tomoni meme mama mwelu na tata kimbango bakangi ye atikaki bana na ye ya mike oyo ya liboso na 7 ans papa Gisolokele eye wana mpe akendaki premier relégué Kimbangise na boma na le 7 octobre 1921 papa Dialongana atikalaki na 5 ans papa Diangenda na 3 ans malgré âge na bango ya moke tata akei na bowumbu mpona kobundela biso na prison me mama abateli bana alakisi bango nzela ndenge tata atikaki programme aeleve bango na bobangi ya nzambe e bana mpe batosi papa Diangenda témoigna na micro na miso ya bato nyonso ngai Diangenda kontima naza kokende kolokota mikwa ya makayabo na fule na sokoli yango na tumbi na le donc bazalaki na pasi na souffrance pasi na bango bazalaki na bobangi ya nzambe na encadrement ya mama Mwilu e mama Mwilu mpe atikalika na ligne oyo tata Kimbangu alakisaki ye etala ndenge bana wana ntango bakoli bakomi utile mpo na lingomba bakomi utile mpo na mokili lelo basali kombo yango posa na yo ete biso mpe tozala bongo kobanga nzambe kotosa bokoko tata Kimbangu kotosa mibeko na yo nzambe po ete yo sala kati na biso tozala utile bango pe batei bino bana bango batiki po papa Diangenda naza koloba ete soki mama bibi abotaka bino nyonso na mokili bakimbangisi bakobenga ye monstre ezala bana biologique ezala biso nyonso bacroyant kimbangisi tozali bana na ye e papa Songia Nzila atielaki biso extrait ya maloba papa Diangenda mikolo eleki ke bana na biso bayeba kotosa oyo biso tozali koteya bango wana bakozala malamu me boyo bakotosa te bakozala na pasi to na souffrance bino bolandi mateya bapapa tala lelo bozali utile mpo na biso lingomba bozali utile mpo na société e bokomi modèle mpo na biso bozokoencadre biso mpo bolandi ndakisa mpe matambi ya batata donc eza exemple mpo na biso ke mwana oyo atosaka malako ya baboti akomaka moto monene akomaka utile lelo papa bozali modèle mpo na monde bozali modèle mpo na biso mpo bolandi matambi ya batata e tozali fier na bino yango bosunga biso na molimo po ete tolanda matambi na bino posa na bino ekokisama epa na biso tosepela na nkembo na bino tala maye tokoki kobakisa moke likolo ya maye batata paster balobi yango wana komba tata mwana mpe molimo santo merci bambuta tosepeli mingi bofukami mpe ntango molai bokende kovanda mozole ezalaka nkombo ya moto elelo biso mozole kinlongo elakisi ke nzambe azali kuna toyambaka mopaya moko akotaka na Spagne monsieur Ribin ntango ye na nkamba amoni ndenge tosalelaka na nkamba tomelaka masanga te tomelaka sikarete te tolataka sapatu te ye mpe asupporte nyonso tosalelaka me ntango tozalaki na misala na Tadi papa Mbenza amemaki ye na Tadi kotala misala ya kolona na kobokola Tadi ezali village bamboka oyo ya nzinga sikoyo amoni
un jeune aza komela cigarette ye atali oyo nyonso ezali nkamba ndenge nini aza komela cigarette ye mpe asengi nzela eske nga mpe nakomela na ngai papa Mbenza batali mpona nini atuni parce que amoni ke garçon wana alobi nga namoni mwana aza komela bomelaka biloko wana te ndenge nini aza komela ezalaki boyebi boye te papa Mbenza mpenza koyebisa biso soki tokomi na point wana elakisi ke biso tozali awa nzinga ya nkamba partout bayebi ke biso biloko ya mabe tosalelaka yango te kasi nzoka nde toza ebele tosalelaka yango te na kati ya nkamba bazali mpe bazali te ndele wana akamwaki alors valeur ezosila mayele ezosila nzambe mpe ya mapamboli ya kopesa te na nyonso tozali ke eza mobeko biso tozosalela yango eza mabe yango wana kinlongo banga nzambe na yo mosusu tosengi bamama boyokani likambo malamu bosalaki mashine wana ekomi pembeni ya kokoma na matadi na mikolo oyo tosala mosala ya boyokani todedone yango ezwa place kuna na lutendele ndenge totindaka tolonda soja tolonda masango na loso banguba biloko nyonso wana mpe ndenge tosomba bato de pêche wana nde tokosala mosala monene na bambisi ebanda kokota nyonso kuna nde kozala malamu bangombe bakolia meme kolia taba kolia mpe basoso biloko nyonso tobanda kobokola na bato mpe tokanda kolia biloko mosusu prepare mpe mashine yango eza na mosala ya mingi yango bao bapesi nanu te bapesa tosisa niongo kamo nyonso esila ndenge tozosengela ngo bama oye toyokani yango totindi beko mpe ya mikolo oyo kambo tosengaki nzambe akokisela biso yango balobaki nzala ya mokili mobimba tosala misala tolona mpe tobokola kambo wana mpe totelemeli yango nasengi mpe Jejeki, Gaki, chorale des dirigeants, le 27 sanza oyo ndenge bapesaki programme bobosana te tokokisa mokano tozosenga mpe kuna na Brazzaville misala etambola ndenge tozosengela yango mpo manioko eboti ebele oyo bango babenga bakwanga nyonso wana ezosenga misala esalama mpona nini toyebi ndenge biloko ya 3 mois ndenge tozosengela mpo ezala ebele tozokanisa mpe nseke bizi tokokisi makambo nyonso tozotala bino saison A oyo tobanda kolona kosala misala nyonso saison B si esili biloko mpe ezali ya kopikola ezali tokota na misala sika nyonso na kunjulu tobosana te yango napesi na mikro ya papa Mbenza ezali biso bagene merci
Kinshasa, êtes-vous prêts? Ce 27 septembre 2025 à 15h au Centre culturel et artistique du pays de l'Afrique centrale, le groupe de guitaristes kimbongistes de Kinshasa, GGKI, vous invite à un concert exceptionnel pour l'unité et la paix au Congo. Au rythme sacré, une seule voix pour un Congo uni. VIP Excellence $100, VIP Prestige $50, Premium $25, Classique 15 000 francs congolais. Point de vente, Centre d'accueil Kimbongis et Centre culturel de Kinshasa. Et attention, place limitée à 800 personnes, réservée dès maintenant. Sans la reconnaissance de Papa Simon Kimbangu, le Congo ne connaîtra jamais la vraie paix. GGKI, Basse Pélissi à Tatamoni Merci papa. Ndengo pesi biso nzela. Kosala biso rappel na maye oyo elekaka na 5 mois awa na kati na Yerusalem. Yambo papa ndengo lobeli yango eke na tina nini ete ba papa baza ko insister na Yerusalem pe Kinlongo. Na 1988, dans le 24 décembre, ma papa va mataka ao. Solo posa et ma papa izalaka ete ba fanda mikolo mwa ebele. Pona nini bango papa Simo Kimbangu ayaki pona kopesa kinya na mokili mobimba. Abundi etumba wana. Kasi eyaki komona na eke na 1987 awa centenaire ya papa Simo Kimbangu esalamaka toyebaka ndenge nini likambo ndenge elekaka esengo ndenge nezalaka na bapapa. Kasi na esengo wana moyini asepelaka te. Moyini asepelaka te. Pambate na centenaire wana bapapa bakamba bongisaki na ntina ya biso ba jeune ya mokili mobimba alors. Ndenge ye papa Mfumalong papa dengenda abandaki kolobela ngo ete papa Simo Kimbangu ayaki pona tribu moko kaka te. Me ayaki na ntina na mokili mobimba. Ezala biso batu mwindu ba mindele ba ras nyonso kopesa kinya. Kasi mayemaleka na 1987 na le 12 septembre yango moyina monaka ete likambo oyo elingi kokokana. Yango a partir atango wana nde mobulu yaki kokota. Mobulu wana yango bapapa bamonaki ete esengeli ba protéger biso bana. Kasi papa dange na lobiete soki to lobiete préparation ya biso bana tokende kofanda na nkamba même kutu bambuta obiso tutambulisaka bana yango tango toko yoke tukende kofanda na nkamba ne fiske 2 semaines mingi bako pousser ba raison a ngai nazali boy a ngai nasali boy mingi balinga ko yate wana baloba papa Mfumalong papa dange na kontima. Kasi nde bazoko bongisila nde biso yango na moyini peje ari ko profite ko sala ete accident wana eki ko salama. Mais accident wana eki ko salama donc ba erreur tata tango alobi boye biso bantu lobi tika to sala boye nzembo ajitiki. Alors, na erreur wana esalite ba papa baye kofanda aho.
mpona kobatela biso bana kopesa biso mibeko ndenge wana nde soirée eyaki kobima balobi yango te soirée spirituelle koloba ete tokomaki mosika na tata nzambe mpona nini elobami ete toluka nanu bokonzi oyo ezali ya likolo bongo nde oyo ezali ya se kopesapela biso biso tobosani nanu bokonzi ya likolo toza kowelela oyo ezali ya mokili yango batata bamonaka ete tozala approche epai na bango bateya biso epe likambo yango mateya yango okosala esika mosusu te kaka awa na nkamba ndenge papa alobeli yango eke puissance spirituelle nyonso mozole maya nsima nde ezali nde awa purification toso purifie tozala pene epai tata molimo mosantu na likambo oyo ayelaki ya kinya na mokili mobimba yango bapapa bafandaka awa pendant 5 mois ndenge balobaki ete kokebisa biso bana na makambo oyo ezali koya balobaki likambo boye koya boye oyo bokosalela yango boye me badoute eyaki ndenge papa aza kolobela yango papa kabemba mpona nini mongongo ya ye zakari ekufaka Merci Nkolo na kombo la tata la mwana peli mosantu na kotsokisela biso susu liloba mongongo ya tata Zakari ekangamaki akomaki mimi to baba pamba te azalaki na doute na message oyo Angelo Gabriel apesaki ye na kati na kilongo doute wana eutaki wapi doute na ye amimonaki ke lokola komi mobangi na mama Elisabeth bakoki kozwa mwana te eske oyo masalo to nini tato oyo ya mopaya akomaki mibange ingeta papa wana doute akotaki na doute makasi yango te ebomaki nde mongongo yango lekangaki mongongo ntango aye kondima nde sikoyo alobi ntango mwana abotami nde sikoyo nde ntango liloba oyo elobaki Angelo esalamaki bongo ntango ekomaki te na suka ya sorte etumbu na ye nde mongongo na ye ebimaki mpona kopesa kombo epai na mwana. Merci papa. Merci Nkolo. Hérode andimaki facilement te parce que azalaki vraiment bazaki na bonne terre bazako vivre malamu na Jean-Baptiste pour azako pesa ba conseil ba nini kasi eloko pesa ki ya mpasi parce que abazako pekisa ye que abala mwasi ya ndeko na yete yango nde esika ba yokana kite nde ya mwana abwaka ki na boloko kino ete likamona eko monana ya kokata ye mutu ye moko te mtabwaki ki na boloko mais zalaki nde bolingo ya mwasi. Tellement que moi, c'est une pression pour ce qu'il y a à continuer. À forcer tout d'abord à tirer la prison. Après, ce qu'on a cassé sous moto. Ah, c'est qui va cater. Kaka maman. Maman karata. Influence. Influence. Ingeta papa. Nyonso wana pona bomengo ya mokili. Ye mama. Bomengo bokili pa mbata zaki moi c'est ya roi. Lokola mobile na kofi ayi alingi atika la ndingo na te ex première dame alors ya linga ki kaka azala kaka mwasi ya bokonzi afanda kana kita bokonzi la kita liboso. Merci papa kabembo ko zonga na. Merci Nkolo. Yango baba mfumalo papa mwani sumi sato bafandi na Yerusalemi sima ya 5 mois bobimi na bango balobaki ete nanu tosilisi te papa kulutu akendaka na Belgique kuna nde na makambo oyo bango bayokanaka na babelge po babelge
bango kino lelo oyo bayebi makambo ebele oyo atata molimo centre oyo atata Simon Kimbangu mpe papa Mfuma Longo papa Diangenda azongaki lisusu awa kosala nde 3 mois pardon azongaka na 1990 wana na le 6 avril azongi ti akobima na mois de juillet na 1990 nde papa Kulutu auti poto papa bango nyonso mibale papa Mfuma Mbanza na papa Diangenda bamati Kinshasa bake kokutana na Kinshasa message ya papa dia kisolokele na ntango wana ke tokendaki kobongisa likambo wana oyo ya bino bagene to biso bagene po ete tozala na Kenya epuis mopepe makasi oyo ezali koya na biso bagene po biso bagene tokoka kokweya te yango mopepe wana makasi tokosenga bapapa Elebe na bapapa Kabemba bakozonga susu na kati mpe papa Maya bokokota na kati tokobimisa maloba papa Diangenda bino ntango bokoyoka yango nde bokoexplike biso bapapa balingaki nini na esika wana kaka na bonsomi oyo ezali ya molimo po ete tozala na kimia mokili mobimba ezala na kimia yango papa Kabemba na papa Elebe bofanda nanu soki tosilisi bongo nde boyoka bongo nde bokoya kosifiki biso na yo papa Maya mpe ozala mpe pene tolanda basuccession e bamessage ya papa Diangenda likambo bayaki kofandela na Yelusalemi kimia ya mokili mobimba et surtout Afrique tozala na kimia presse Afrique du Sud soko bango mibale wana bazwi indépendance ntango wana position na biso ekomonana est-ce que tokozala bato ou bien nous allons souffrir d'une nouvelle colonisation et cette colonisation sera la plus terrible oyo tomoni nano te solo bafulama balakisi biso fasi kasi wana colonisation wana ekoya ntango wana ekozala malheureuse vraiment ekozala biso mpasi koleka surtout les intellectuels kasi soko nde nzambe abongisili biso ndenge toza kolelaka butu moi en tout cas nous aurons un nouveau départ ya ndenge mosusu toza kotambola kaka tomona yango kaka pamba te nzambe akosaka c'est-à-dire bagene oyo tolandi premier message suka ya